Capage TV. Capage TV. Mama Kapashi, ngana zalaki na école. Baninga bazo seka, nazo mituna bazo seka nini? Vraiment. Nzoka bazo seka mateku na ngeza mwindu. Nenge couper pasuki tala lidefo la munene. Surtout bana oyo. Papa kufi, mama kufi bino boza ben inconscient. Batnoko baboto yango na tuna ka banoko bazoba oyo. Banoko bakizengi yoko somba yo lupangu te. Yo zelaka ndeko na kufa po bando boto la lupangu. Bana ebele pe basufra ndengwana. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Asanti sana. Asanti bwana. Toka kule. Yango wana. Pole pole. Tozana mboka Swahili, photo beta Swahili and des autres. Ozina papier te mukanda. Mukanda? Ya a. Na bwa kingunda. Yo no ngazi da mukanda. Yo suis déjà mukanda. Mukanda lo là-bas. Mukanda lo là-bas. Otikali apa mama fima suka. C'est vrai ça. L'ambassadeur de le roi Fizé. Ndoko na komi Père Noël. Daddy Noël. Lidefolo Noël. Mutakala Noël. Histoire ya mutu ça tellement compliqué. Vaste. Lelo tozomona yo bazobenga o PDG. Lelo bazobenga yo gouverneur de la ville. Lelo bazobenga yo excellence. Lelo bazobenga yo professeur na université. Okomi mutu munene. Lelo bazobenga yo kapashula. Aseke apesi batu posa koseka. Koseke tomboli mutu na vie. Vraiment. Totala ba photo akala. Mama Kapashi. Ngana late lamba bona nete. Tika bon. Ngana late lamba bona nete. Ngana late lamba bona nete. Nanya kola etanga na bona ne. Na seka te ndenge bana baninga ba sekaga. Ozoka musicien moko ayembi bango na ba parents na bango. Nga papa kenda nga mama kenda. Mama Kapashi ezana bato bele papa kufa te mama kufa te masofe lokola papa kufa. Asofe lokola mama kufa. Asomi tuna ba question boye pona nini. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autikosokola apakola kama gamme de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro yango. Gamme oyo ata bébé apakola ngo. Oyo ezali pona thème métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso pe kitoko ba oyo balingaka monoko na bango koma lokwa mwa rose bokomi kosisa pe biso da mpona kobebisa monoko te. Rude ya beauté ya biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso otapembe avant batalo na lelobano ta biso na misisa donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Rita atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola nazo recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te. En tout cas bosela Rude Beauté ana ba produit malamu pona loposo na bino oyo zona pona bakento surtout nazo beta sete botala arnama bomoi déjà bakento ezate ba noir ezate misatu na ya bosona likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. C'est moi, Kofi Olomide. Je vous le dis avec cœur. Si vous voulez aller de Bruxelles à Paris, de Paris à Bruxelles, aujourd'hui, il y a un moyen que vous devez soutenir. Et un moyen que moi je vous recommande, ça s'appelle Neo Tam Tam. C'est fait de main de maître par un Congolais digne de ce nom.
Moi, j'ai fait l'expérience et je peux vous dire que l'expérience a été concluante. Donc désormais et dorénavant, pour vos déplacements, si vous voulez faire venir quelqu'un de Paris à Bruxelles, Néo Tam Tam. Déjà, c'est notre devoir dans la diaspora de soutenir les initiatives des compatriotes. C'est comme ça que notre pays retrouvera sa dignité, sa force et sa percussion. Quand tu es belle, tu voyages avec Néo Tam Tam Voyage. Vous m'avez toujours cru, je sais que vous me croyez. Oesa 12T, Oesa 13. Néo Tam Tam Ndé. Paris, Bruxelles, Bruxelles, Paris. Que Dieu vous éclaire et reste focus sur vous. Double King, le maître de double demeure. Bossia Moka. Jacques Pemba, Belade, Guy Noël Ngoya, Charisme, Charisme, Boutique Aloha, Nathalie Bouba. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote? Mama Kapash. Yo posa. Ah na redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba yebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polana na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nanda kuna yo. Na petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki monique na famille bozala kana bata mabebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bako zwa bake ko tikela yo tina porte ndako. Oredezo soki yakate kongwe ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifwangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Eloko nyonso esalema na liloba bambisi na mai banyama pe na zamba kasi pona moto yaya na ngai osalaki réunion na molimo mosantu na Yesu masi libanga la talo boke na ngai na elilingi na yo otibo nzambe kati na ngai otindi ngai na konza na se na moye yango nalobi osala nyonso mpo na ngai Yesu motema na ngai afandisama na kimia eloko moko te ekolekela bomoi na ngai etanke naza na se na mokili oyo Yesu. Kapash Télévision, bien sûr, on est à Lubumbashi, précisément à Kolwezi. Merci à tous nos abonnés, merci à tous nos partenaires. Sans cas, ça s'est fait. Joyeux Noël en tout cas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. On est ici avec le pasteur Lité Akanda. Frappe dans les frappes dans retour. On contrôle. Oumela Makambu. En tout cas, à Penza, Bisengona, Bilengela, Liawa. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Daddy. Aux yeux de papier, Mukanda. Mukanda. Ya a. Nabwa Kingunda. Yo suis déjà Mukanda. Mukanda Lolaba. Mukanda Lolaba. Otikali apa mama Fima Souka. C'est vrai ça. L'ambassadeur de le roi Fizé.
Ixila. Natika mwana Ixila bokola. Aya. Tona konginda. Tobendi bango. OK. Ngunde za na makamu na ebele. Oui, c'est très important. Kolukanda ku s'installer au fanda l'état famille ya kayo bigandenge zala. OK. Boni dadi. Kitoko maman. Joyeux Noël hein. Joyeux Noël ma chérie. Le 25 to fêter moi. Oui. Quelque soit jour to koti syndicat. OK. Na ba ke to fêter ozomona abolingo za makasi en tout cas. Batu baza quand même cultiver ozomona ke mahamboza soki tozala ki tozali place na biso wana tozangi kombo kotanga mongo mona kaka bokata caméra bosala boyeme penza. La ville est calme. Maman Kapashi. Daddy. Tikato lobana nzambe merci. Po nzambe ya bolingo pe ya makoki nyonso akomisi biso na mokolo lelo. Surtout ça. Eza facilité. Ngai ça moi papa. Naza moyembi. Nyonso ekomelaka nga na vie ezalaka lokola loyembo na vie na ngai. OK. Tangu nakotaka boloko ezalaka journée munene ya vie na ngai ya réflexion. Tika bon. Tangu namoni batu baye kotala ngai. Pa batu bazongi. Pa batu baye kotala nga batu bazongi. Na tuni question e pa nzambe. Nzambe pourquoi nazo se retrouver na kati ya boloko? Na violé to na bomi. Na violé te na bomi te mais na se retrouver na boloko. Jésus-Christ a violé kate. A boma kate. Mais pona lobiko ya ngai na yo nde sala ete akota pe boloko. Si si. Na trouvé que c'est normal. Via boloko et où t'es pas béro et bandi ko kita. Si si. Pose à la moutoumune na mokili faut le kanabetap et belé. Oui oui. Tolo bananzambe merci. Vie on a mené na zan expérience nango. OK. Na yebi pe qualité nango. Na yebi pe ndenge ni nezo kende. E ba ni ndenge ni neko sukela ndenge nini. OK. Tango bakangi ngai namonaki appel ya province ezalaki likolo ke appel ya Kinshasa. Na Kinshasa wane komona ngolo kwa jeu d'hasard. Bazobeta mitendo, bazobeta kike, bazobeta casino. Bango bane ko zwango ndengwana. Nalobaki te. Loko la province et se manifester makasi pona likamu na ngai na lobi te fona komona province. OK, on a reconnaissant. Maman Kapashi na komi na province na lobi te. Na moni province loko la Dubai. Kapashula. Daddy. Soko ke na province na kati ya na kati ya Dubai na ba pays nyonso étranger to kendaka et sika nyonso okokanga photo mutako telemela yo azate. Tika boy. Et sika nyonso kotia caméra mutako ya kotuna bino mikanda azate. OK. Na tia caméra na Kinshasa na tia photo na Kinshasa bureau de en désordre. Makasi kotana pena ndezo baise. Mais awa na kati ya Luala bepa ya mafifi masuka tala banda to yaki. Place nyonso tali ko. Place nyonso tali ko lanzete tia caméra filmé. Bureau de azate. Oya ko yaye bisayo mukamate arrêté. Azate. Baba niko botela baka ba caméra. Ko panza kutu. Na tambola na ba aéroport ya Dubai. Ozo filmer ozo kanga photo mutako telemela yo azate. Si si. Mais kene na oya biso na Kinshasa. O mekate. Bako bimisela ba sorti nyonso ya ba document. Pona nini oye ko filmer awa. Eza tentative de viol. Eza tentative ya mokonzi. Yo ningo boma mokonzi. Mopesi na pema. Mobateli. Mosungi na kokamwa mosungi monene za bobele nzambe. Kapashula. Kokanisa te lokola nzoto eza biso makasi. Kokanisa te lokola toza awa na kati ya province na Lualaba. Nzoto eza makasi toleki batu. Toleki nzambe. Toleki batu nyonso te. Bible zoloba chaque chose a son temps. Kapashi eza na temps ya kolia.
eza na te ya komela, eza na te ya kosokola, eza na te ya kolata, eza na te ya kolala, il faut mutu nyonso avre na ta wana. Yoka na ebisa yo. Nzoto eza lokola biloko bazolamba. Nzoto mama Kapashi. Na vivraka na maseselanda bien. Nzoto eza lokola nzungo bazolamba biloko. Po yoka biloko wana kitoko. Fo ba gunyoso ekoka. Soki ba gunyoso ekoki. Ndoko na komi Père Noël, Daddy Noël. Lidefolo Noël. Mutakala Noël. Po biloko wana yoka ngo kitoko. Fo mungwa nyonso ezala ya kokoka. Soki ezi ya kokoka te mo yoka ngo kitoko ezate. Lolenge moko nzoto ezali. Nzambe atia nzoto bagu nyonso na kati ya nzoto. Tangu problème eyaka soki mutu akomi kolela gu ya koleleseni eye. Gu wana ya kolela et se manifester naturellement. Ozolanda nzoto pesa ndengwana mutu azana ba posa nzoto. Mutu azana posa lia amela alata asepela. Na minute oyo okomona nzoto ezoyeba ke toza na titidi ya liwa yaya za na morgue. Toza na titidi ya nzala nanu toliete na Kinshasa baloba kuna fwe patisa be abeti. Na Kinshasa baloba fwe patisa senini abeti. Na leki la bwe. Sopo na nzala. Ozola na mama Kapashi. Tika nzamba batela yo. Amen. Nasana kondima deja so koti anasika. Amen. To wuti na ba problème. To wuti na ba problème. Zamba sali biso ngolo essentiel to koti yango. Tata apambola yo. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Asanti sana. Asanti Bwana. Toka kule. Yango wana. Pole pole. Tozana mboka Swahili. Foto beta Swahili and desordre. Mungu akubariki. Osola na mama Kapashi. Tika na sala les na sala ona mesana. Si. Ozolanda. Na Olanda. Batu bazwe bisangai tika biloko wana ozosala na ko tika musala nini opesi nga. Yaya. Boni bino. Ah bandeko na ngai. Na yaki kotala bino. Baba Luka. Ouais. Baba Luka ba mona lidofolo na nkolo. Lidofolo na nkolo. Ate ye munene moyen litakwe kweya. Ego kweya te. Yange ko kweya te. Ebi moyen kweya. Te o toto solo la. Ozona na mama Kapashi. Na Holanda. Nazo ninga na sala émission na gare centrale okosala ndenge nini. Longwana ndeti congolais te. Muto bozo bwaka ya ko bwaka na fulu. Ogoyoka yoso yoka te ozo continuer. Mais tu vas comment bazong sokuna. Bazongi sanga kuna. Misu ba koma bongo ba oh yo pena koyoka te fale ba tikoka congolais moi ça na éviter. Regret. Joyeux Noël maman. Merci. Nza pambola yo. Apambola pe yo. Oh! Boni papa. Merci. Lelo te mezate? Lelo te mezali. Te mezanine. O fetaka fête ya Noël ndenge nini et puis fête ya Noël été akao nini pe fête ya Noël eza nini pona yo. Kaka Noël bonne année te. Na bonne année. Ba fête nyonso la sangisi yango. Na Noël o fête yango ndeni na bonne année pe o fête yango ndeni fête et la kisi nini pana. Et loko ni fête et memela rayo. Des témoins. Mama Kapashi. Daddy. Fête za malamu. Fo mutu na mokili a fêté. Eza bilembo oto kutela na mokili. Ozolanda. Na Holanda makasi. Omoni fête. To kutaka fête te, mais to yekola ka fête. OK. La nanga bien. Na Holanda. To kutaka fête te, mais to yekola ka fête. OK. Fête ba yekola ka ndenge ni mama Kapashi. Neni. Mama aboti mwana. Kobota oya aboti mwana.
Yena papa na mobile na bazo bokola mwana. Oko remarqué mukolo mwana bota maka. Na maternité bazo kene ko bimisa ye. Mwana ami yebi na yete. Bonjour, Bonnier. Merci. Joyeux Noël. Maman Kapage. Daddy. Moi naza bébé. Mais baboti ne bazolo bato sala leyeti. Leyeti wane liko loba nini? Mutu moko ya sikazo ya na mokili. OK. Et sengeli babongisa arrivé na ye. Bonjour papa. Oh, merci. Merci. Daddy, nous amassa. Nous amassa. Et ça le bien. Landa? Non, Landa. Ozomona mama Kapage. Non, mona. Elinko loba nini? Faut vous préparer arriver ya mwana. Vous préparer ngona layette. Vous somba ba bassin. Vous somba bilamba. Po mupaya zo ya. Azo epe komona nini elekaka na kati ya mokili. Maman Kapage, je suis très intelligent. Na comprena. Naza moté ya malonga. Ya makasi. Oya ko toute la tolo na RDC. Na toute la rape. Toute la kanga tolo maman. Fanda. Na pesa trouble. Trouble moko ekoti na minute ona mboka. On a ko papolela ngo penza batu bien surtout l'église. C'est bien moi mutakala na nkolo lidefolo na nkolo 1 contre 100. Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Na kwesi yo. Okota to hôpital. E bale kauki. Bambisi ya minene babimi. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale loko. Te. Surtout na Kolwezi. Mboka na ngai. Wana posa. Nazana posa na zala kimia na kati ya mboka na ngai. Muto atungisa esprit na ngai te. Arrivé ya bébé ya sikazo ya nati ya lelo na ba geste. Mwana zo ya ndoko mona bakosombela bilamba nyonso mwana kolata. Akomi aza mutu. Mais aza mutu nanu boyebi kati na ye eye te. Wana question oka ya Noël na bonane. Oyeba libaku nini ebetisanga na bonane. Libaku nini ebetisanga na Noël. Pasi nini onga na yoka te. Pona Noël. Pona bonne année. Maman Kapashi. Vie eza tellement compliqué. Tant na lobaka boye ba misusu pe ba leka na betape wana ba se retrouvaka. Mingi. Ba kosomela mwana ba chaussette, ba someli mwana ba gants. Eza na mwana mususu abotami na ba période ya hiver. Biso na Kinshasa to lobaka elanga. Esengeli boso mele pe bilamba ya malili ya elanga. Daddy kuna bazo pepa. Merci. Naza mutu ako pepa. Bo pepa kanga ba mbote boye. Ozuna na mama Kapashula. Kaka na bu bébé. Baboti ba yebi ete mukolo to bimisaka mwana na maternité. Abimaka na bilamba ya sika. Mwana kokisi inane. Soki akokisi inane. Na ba période ya bonne année. Na ba botu baza civilisé. Bakotala teke mwana ya yebi makambu te. Bango bakokota ville. Bakokota ba magasin bakoti bazando basomeli mwana elamba. Omoni place mwana koma koye ko la fête. OK. Yaka. Usana nanu papa. Papa a makambo eza. Oui. Namoni faut chetonga. OK. So ba fond na yo na Kolwezi. OK. Ah, c'est bon. Naza na lité akanda. Naza na lité akanda nga fan ya lité akanda azala Kolwezi. OK. Bana Kolwezi toza na ye. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment. Tata pambola bino nazawa. Merci beaucoup. Na eki kotala bino. Merci beaucoup. Bana batela bino awa na lualaba na Kolwezi. OK. Merci. Merci. Mbote. Kitoko.
Na sepeli vraiment. Yango yo, azana Lualaba, na kati ya Lualaba. Bana Lualaba ba sepeli. OK. Awa tozana yo na Lualaba. Na ye kotala bino. Vraiment, to sepeli. Boyambinga pe kitoko. OK. Na fête Noël awa. OK. Pe na ko fête na bino pe bonne année awa. Merci beaucoup vraiment. Moi message ya ba jeune na ba fan na yo awa na kolona. Ba jeune tozana na bolingo tozana bo moko poto tonga mboke kende liboso. To soutenir ba o baza ba continue biso. Merci. Merci beaucoup. Merci Yaya. OK. OK, to continue. Mama Kapashi. Daddy. Mwana abandi ko ye ko la bonne année ba botu bandi ko lakisa ye. Akomi na 2 ans ba sombeli bilamba ya bonne année ya sika. Oya kolata na Noël, oya kolata na bonne année. Akomi na 3 ans, akomi na 4 ans, akomi na 10 ans. Abandi ko comprendre que mikola feti. Soki baninga balati ngabe funa sala nini na lata. Si. Ozolanda? Na Holanda daddy. Te. Mama Kapashi. Daddy yaka. Mwana bandi ko ye ko la fête. Mwana bandi ko ye ko la fête mama. Ozotambola mbango ozokende wapi? Hein? Ah. Mutazo te batambusage mbangu te. Mwana bandi ko ye ko la fête mama Kapashi. Ko ye ko la o mwana bandi ko ye ko la fête. Ngai pe nazalaki na posa na fi na ngai. Na ye ko la fête. OK. Na ye ba fête eza nini? Mais comme elle a ôté. Ozona na Makapashi. Holanda. Oyebi musicien oya yembaka nzembu ba yibi nga bo mwana. OK. Comment on est nani? Jean Goubal. Na kati ya nzembu wana nga pe naza parmi bana o ba yiba bango bu mwana. OK. Ba yiba nga na bu mwana depuis kala. Ouais. Na eko sutuka na eko se retrouver bu mwana leki ina persi. Est-ce que non quoi ko récupérer ngona na kimukolo? Mama Kapashi. Na mokili mutu akosa yote. Okoko botama na sagesse na intelligence. Mais ceux qui ont raté affection, il y a 2 personnes qui ont raté belé na vie. Ceux qui ont raté affection, il y a papa na maman. N'importe quel papa t'es. N'importe quelle maman t'es. Un bon papa, un bon maman, ba paro baza, ba responsable. Si. Ozona Makapashi. Holanda très bien. Yoka? Non, Yoka. Babengi yo je suis. Ozala ki ozali pe okozala. Amen. Nzamba kala, masala kama makambo asika. Amen. Nani aza lokola yo yaya? Azate. Mama Kapashi. Nabanaki komi yeba, bonne année ye. Eloko akolia ekozanga te. Mama Clémentine yako sala makasi. Tozwa ne fils que ponduna loso. Mama Clémentine asali makasi. Emezwa ponduna loso. Mais loko so lekelanga ponduna loso ezali melamba kolata ezate. Poussa na papa. Ponduna loso ezate, ponduna loso ezali. Fufuna soso ezali. Mais elamba ya kolata. Ezate. Ozotala kabande ko musunga musika. Côté ya te na place na ngande ko na nga mwasi. Côté ya te. Bonjour papa Boni. Merveille. Merci pareillement. Merci. Nga pe na sepeli. Na musika na bilili. Ouais, lelo face à face. Merci. Face à face. OK. Nga pe na sepeli. Mama Kapashi. Ozoki singa pota na motema. Pona elamba ya Noël na ya bonne année. Pona elamba ya Noël na ya bonne année. Kala olata te. Ma ouais. Opesi ngai motema pasi. Ndenge nga nakanisaka pona vi na ngai. Muto kwa kokanisela ngai yango te. Litaka kanda. OK. Tozana Lualaba. Photo. Vidéo. Non, photo seulement. Photo seulement. Nazoki pota.
pota ya munene pota ya pasi okokuta baninga na bisengo balati na qualité ya bonane na qualité ya Noël baparent na bango bakotisi bango na mituka bakei ville bake kokanga bafoto mama Kapashi naza na baninga na ngai ya génération na ngai oyo tokola na bango bango bazalaka so bavandi ake na ndako abimisi foto na ye ya 10 ans abimisi foto na ye ya 8 ans abimisi foto na ye ya 7 ans abimisi foto na ye ya 6 ans mama Kapashi na ye komona foto na ngai ya vie kaka na âge ya 20 ans otikala okanga te baparent mpe bakangisi ota foto te eloko moko te dadi souffra âge moke pasi ebele c'est ça ozolanda olanda papa pesanga sango ya mabe aloba na ngai eloko pamba sala nini na mokili oyo ayaka kotika basusu bosani pai mabe tondi ngolu na yo ezofuluka luka na bomoi na nga natika mawa nakoma nesengo yesu oyo achanza histoire avi na nga dan ozoka nzembo na yembi wana biso tokoli baplace oyo bazoloba ete oyo aza na ye mwana ya ntina te akosala eloko te akosunga bato te aza mwana oyo mwana likangu jefte mpe azalaki mwana makangu me ntango eyindaki balukaki jefte mwana ndeko na biso ya kosunga biso osona na mama Kapashi bonne année ebele bakbotama na bonne année bayoka esengo ya bonne année bayoka esengo ya baparent ezalaki mpe na bonne année mosusu boyeloka kolia eza te mama wape eloka kolia mama loyi bozela nakende pa yaya na ngai soki apesi nga na ye tosala nini tolia mama Kapashi mokili etambolaka ndenge mokili esalama soki baninga bana balati po ebebisa mitema ya bana misusu te po bango mpe basani balata mama Kapashi lelo bana na biso bazwi chance tozolatisa bango tozomelisa bango tozotia bango na bacondition na bakalite eloko nazoyebisa yo eza na baparent ebele lelo baza baministre eza na baparent ebele lelo baza bato ya minene eza na baparent ebele mokolo mosusu vanda tuna papa na yo tuna mama na yo papa pokoma boye biso tokuta yo na condition oyo ezalaka ndenge nini osalaka ndenge nini mpe ekomaka ndenge nini te eza moto te jamais rien ozoka yo nini oyoka moto te na matako eza moto malonga te oyebi bakiti combien nga na vandela bato baye basimbi boye kiti wana ekomi moto ok mama Kapashi histoire ya moto eza tellement compliqué vaste lelo tozomona yo bazobenga yo PDG lelo bazobenga yo gouverneur de la ville lelo bazobenga yo excellence lelo bazobenga yo professeur na université okomi mutu munene lelo bazobenga yo Kapashula aseki apesi bato posa koseka koseke tomboli mutu na vie vraiment totala ba photo akala totala histoire akala totala ba vie na biso ya kala ezalaki bobele pasi pona makambo ba feti mama Kapashi ngana latela mba bona nete tika bon ngana latela mba bona nete ngana latela mba bona nete nanya koletsa ngana bona ne na sekate ndenge bana baninga basekaka ozoka musicien moko ayembi bango na baparent na bango nga papa kenda nga mama kenda mama Kapashi eza na bato ebele papa kufa te mama kufa te azofe lokola papa kufa azofe lokola mama kufa azomituna bakestion boye mpo na nini
boloba na baboti merci o ba préparer ba vie na bino o ba tikeli bino ba ndako minene o ba tikeli bino ba building lelo papa kufi lelo mama kufi lupangu na bango bazoteka ba che combien $300,000 à débattre ngana kuta ate ya $100 à débattre te na kuta te ya $30 à débattre te mama kapashi na eko tambola na mutuka na kimukolo mutuka ngope na kimukolo nani amemi ngai mutuka ya batu ya Rais Joseph Kabila Kabange mama Olive aloyebo kotisa ye ayoka pe lengi ya jeep na ya avion mama amema pena likolo mama ni mama ko bosa na ete la vie na ozola na mama kapashi ndozo mona nyonso na vie na ngai o nazo vivre leo na mituna ka question eza ndoto to eza réalité to na lali na kosutuka na vie na biso batu soki nzamba commission moto loba na nzambe merci esunga pe bao baza na passe ndo mona ka mama kapashi bisika nyonso na konyata soki na zui $100 fona longola $10 reke kolia na bana bitike fona longola $20 na kene kotala bana bofele pona yebi souci akozala mwana na yebi pasi akozala mwana pona leka na bumwana ya condition nini mama kapashi ngana zalaki na école baninga bazo seka nazo mituna bazo seka nini vraiment nzoka bazo seka mateku na ngeza mwindu nenge couper pasuki tala lidefo la munene classe nini o ngana tangi o ngana ko tuta tolo vraiment mama kapashi biso to tangi na malako na se marque ezalaki na kati ya malako wana boye classe boye po botanga 7h juste bana baseni bakoti mais biso na 7h juste to komina nu ba pepi ba fazer bazola na kati ya ba salle de classe ba sumi ba nie bino fu bana noko pangusa ba nie wana bo silisi ko pangusa ba nie après bo vandi bana ya lelo bolo bana nzambe merci beaucoup ti classe ya ofele pe ba konjo ba so ya lelo ba o bazana ba moyo ba yebi pasi ya batu bazo sepela pe batonga mwa be ekoli po epesa pe kitoko bo mwana na ngai vraiment tuna papa na yo lelo ma sœur tuna mama na yo lelo tuna ye papa na ngina yeba bo mwana na yo tuna mama na yo mama na ngina yeba bo mwana na yo ezalaka ndenge nini mama kapashi nalingaki to te ya litia ya réflexion nalingaki to te ya litia ya conscience lelo zolia mbongo wa papa lelo zo kota na boîte ozo melozo sepela papa na yo po koma awa oyebi combien de batu bafinga ye batu musu bazo finga papa na yo azwa bokonzi atanga te c'est ça ozo yoka batu musu bazo ko injurier bazo pesa ye ba kombo moko boyo ba koko pesa ye te mais lelo zo lia mbongo na boîte lelo zo sepela mon frère lelo zo seka lelo za l'aise tuna papa na yo bo mwana na ezalaki ndenge nini toyebaka tokomaka na défaut moko mental mama kapashi landa loko nena loba défaut mental mwana pas azalaka nango si défaut mental à partir ya biloko ya raté na vie asokola na piscine te asakana na jouer te tozalaki bana nyonso na quartier fo bamema bango na fikini bake kosakana na fikini nga nazo mituna bakeso fikini eza nini namoni fikini na kimukolo ozolanda mama kapashi nakei baplace o babengaka baplage na kimukolo nyonso asalango na kimukolo mais eza na mwana moko banango na kibobebe ntina kimukolo na ye ti lelo ntina ndako ya libala ezokontinue tika yawe nzambe tata apambola bino nalingaki lelo tozwa réflexion ya 2022 toyeba bomwana na yo ezalaki ndenge nini soki nzambe asali ngolu nde tokolobela bila 2021 na kokota 2020 dadi merci en tout cas ote kitoko nga mo pe zongisinga ponga pe na mona jite ok tozongaka un certain temps ji ezalaki après moboti atiki biso obambani ndeti na fille surtout bana oyo papa kufi mama kufi bino boza ben inconscient batunoko baboto yango na tunaka banoko bazoba oyo
banoko bakizengi yo kosomba yo lupangu te yo zelaka ndeko na kufa po bando botola lupangu bana ebele pe basouffra ndengo wana tosouffra ozolona makapage tosouffra mwana azo mituna bozo violenga na sali nini on est lipo na viol hein passier dadi boka mabanga na obwaga te delo suksika na olela na boaki mingi na komi cassé totele makasi papi bunzi papa français ata moi moko papi bunzi monsieur le français tata pambola yo mama kapache tozonga toke na hotel toke yi merci na bana katanga lwalaba merci en tout cas kala tete otika bino mais to sepeli kozana bino lelo eza le 25 décembre tolobaki lelo tokoseka mingi te polite ezalaki ya réflexion esalami mpenza makasi esali pena bien merci na Ursula Kaeli Kapache yenda elaki nga nkosa oyo na Turquie merci na Pablo Kitambala maison Kitams merci na baoyo nyonso basoutenir biso merci na bango nyonso merci na manager millionnaire merci manager millionnaire Costa Itango fils béton merci na bourgmestre Dani Mushota nzamba pambola bandeko nyonso bo soutenir biso toningi totika na biso mabele na bino tokende na biso tozonga merci lokola na luki mama fifi na moni na nga pe yete na kei na ngai nyonso na olobelaka na Kinshasa na mboka batu moyena loba exacte te tomona ye merci boyambi biso kitoko tata tomona mama fifi te mais en tout cas tosali pena bosali biso pena vrai tosepeli na makasi bato babeti biso kara tozozela 2023 pauvre 2022 esili baope baza na biso bokozwa propagande ya ofesha na 2023 boza na bonus oyebi bamanager okanga pena makasi tokoganga mpo na bango soki mpo kopostile yebisaka biso avant toyebaka tobanana yo deja kombo tomaîtrise yango okopostile na présidence yebisa biso okopostile na députation yebisa biso erango biso tozoluka tokosoutenir nani pourquoi yo batama kaka ozelaka 2023 tomona elongi na yo te na ntango ya mpasi yo ozalaki toyaka mamo na ntango ya bisengo ntango tokopesa obe pouvoir yango okimaka te okimi okangi tshombo ochange numero ekoleka te turo mama ekoleka te contre campagne tokoloba na yo papa yo kopostile te tomonaki misala te pièce contre pièce ya campagne tokofandela pena kombo na yo awa tozolongwa awa tozokende siko mbushi mai nakende mbushi mai place papa akendaki papa précédé nga nakende siko na mboka bakoko na ngai ya mbushi mai bye ciao merci na Jo Mystique Muteba Muteba Jo Mystique ya Kapache TV tolingi bino makasi tozoya musala tozocontrôler soki botikalaki ndenge nini PDG azoya outi mission de service maman PDG Kapache TV ozomona te kozotambola na matos PDG ya swag ya osakana te tata pambola yo na tiyo na PDG na yo na Kasi boutique na pe na soma ki PDG na yo te mutu ebeba merci na Kasi boutique merci na Papa Dior merci Emily merci na baonyo so balingaka biso en tout cas bye bye à la prochaine au revoir Kapache TV Kapache TV